Merci beaucoup, amis téléspectateurs habitués à Magazine Kitokota de News. Nous avons vraiment les amis téléspectateurs, surtout plus. On a vu la diaspora, vous avez un peu de partout. Depuis la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans toutes les 26 provinces et le Congo démocratique. Nous avons Moïse Mbouika, papa sur ça, la PCB, Mbote Mingi, Boé, Madame Mounakati, à votre émission Tard de News. Tard de News, les alliés, émission Otoya Kabongwana, Kopé Sabino, les informations d'actualité. Oyeleki Mokolo Malobi, PO Ezali d'actualité Mokolo Alelo, mesdames et messieurs. Merci Mingi Nabatou Banso pour sa biso confiance. Merci Mingi Nabatou za ko commer la biso. Merci Mingi Nabatou za ko partager ma vidéo, ma émission na biso parce que nous a toujours la tendance, nous a toujours l'objectif wana ya ko informer bino ya temps réel ya ko pesa bino basango o ezali obligation, ezali devoir. Biso to sinana bino peuple toloba ete biso na bino ezali partenariat moko ya vie ya libela o moto moko ta ko kabola biso na bino peuple parce que sans bino peuple biso to ko zalati sans bino bandiko na biso ya diaspora biso pe to ko zalati yango ete to benga bino les partenaires sérieux et fidèles. Merci mingi na bandiko bazota la biso depuis Canada, depuis Toronto, maman Zani m'a dit tout le monde kala na pesi mbote. Merci mingi na moninga wa ngai Ndeko Staline Ndongala, monsieur Alberto Mobiaï, Kunananga Autriche, n'a pas si bien son beauté, Bandeko Balandi. Alors, mesdames et messieurs, Bossimba, quelques actualités à Mokolo Malelo. Et c'est qu'il faut retenir que par rapport à la situation et comment qui à l'université de Kinshasa, au Tobengini Kinamokuse, et c'est qu'il faut battre Liwa, il y a un jeune étudiant dans le Kibiso, il y a un jeune, vraiment un jeune homme, où il y a une ambition, il y a un département, il y a communication, il y a lettres, il y a un bavire, il y a un policier, alors que tous en bas audio comment est-ce que ma camarade naïe va payer qui information policier on a un ndenge banagi likolo ya 3000 francs likolo ya 3000 francs en tout cas to bungi si être cher email ils arrivent venant et loko mingi oyo tozali ko dénoncer. Alors mesdames et messieurs tu sais bino ite batu bele balobaki et sengele te mokonza mboka loba ndeko Martin Fayulu lobi ndeko Martin Fayulu tweeté. Non, je vous rassure mais non tala ba décision topé ba instruction chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo a pesi na ministre et essu par rapport à la situation déplorable. Oyo sengeli bo retenir mokonzi mboka instruit ministre essu et sengeli était gouvernement na biso ezwa responsabilité, charge et obsèque, il y a moins en abisso honoré étudiant à Koufi et sengeli pete bo retenir les sous ba instruire ba enquête ça mamakasi pe mutuana et sengeli azala condamné ya souka bo retenir lelo de to ça l'émission bo mokolo ya mardi mokolo ya lobby et nikin ba activité nyon surtout pe université de Kinshasa et vous en activité tie pendant ces 2 jours justement pour mémorer pour commémorer 2 jours wana na liwa ya mwana na biso atikibiso honoré. En tout cas ça fait très mal to lobby condoléances na la bota na biologique mobimba condoléances na ba étudiants nyon sur la République démocratique du Congo particulièrement na ba na Enikin lobby zalaki mbelinga zalaki opesi mbwambwa aboyi parce que caméra ma solo à Congo et kitaki wana mais tozanya ba image to kola kisabino mais ezali ko sala vraiment pas si parce que nanga mona situation ezali calmé sika wa activité ezongeli nango dans le calme mais activité comme il se doit ezako annoncer pe secrétariat mobimba académique et ko sala les matières. Mesdames et messieurs, vous retenir les sous que mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atebele baza koloba aza kosala makambo te aza kosala tout et tout. Alors bo singeli bo retenir que mesdames et messieurs likambo etali remise à brevet. Remise à brevet, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis Kibomo solo ba brevet na première promotion. Le bibi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis Kibomo ba brevet na première promotion. Il y a ba lauréat au Nalkamo Italie école de guerre en République démocratique du Congo na Kinshasa précisément. Ba joa ki ba brevet ya ba lauréat na bango ya première promotion. Kocha pona mokonza mboka plein de succès na ba lauréat na biso ya première promotion et école de guerre de Kinshasa. Tout pessimino plein de succès, Sengeli Bolaki Sasikoyo, de quoi vous êtes capable pour servir la nation congolaise. Bon, retenir les sous, mesdames et messieurs. Nalikabo Italie, ba information, topé, ba news, n'engito mesana toujours. L'excellence Didier Boudimbo, Otomesana Kobenga et cheval blanc, moi, na ko travailler, na souci, ya makasi, na secteur, ya pétrole, na secteur, na biso, ya hydrocarbures, moi, na moka Didier Boudimbo, azalaki bongo na échange, na ba expert, topé ba représentant, ya CEP Congo et Wibezali société monnaie, na kati ya école Congo démocratique, échange, sa mo ezalaki autour, ya ba difficulté, ba neko na biso ya CEP bakuta na ranango, mais bo simba ete que bande konabiso ya CEP au ba qui vraiment la délégation zala qui conduit par monsieur Joseph Kouam
monsieur Joseph Kouam ou azali bongo expert na bango na matière d'exploitation yenda zalaki bongo na matière ya logistique pardon yenda kutana na excellence de Boulimbo pe alaki bango solo accompagnement na na likambo etali secteur na bango to pe entreprise wana il faut comme na ba norme internationale to pe sa bongo bisusu information na likambo etali mesdames et messieurs lelo de to sala émission boye ba confession religieuse baza kuna na assemblée nationale bazakuna na assemblée nationale lelo de to koyeba ba nani ba kozala ba candidat présidentiel na CENI banani ne tokoyeba lelo et puis baza kotala la manière est-ce que ba kokende na élection to pe okende na consensus ba fandi ba sololi ensemble non to se décider to sala boy ezali mokolo mwa lelo bo retenir yango ami to le spectateur boza kotala biso eza ba information to za kopesa bino pona ekolo Congo démocratique et les sous beaucoup d'informations et comme vous savez noter bon tout est permis Ndeko Koffi Olomide artiste musicien désormais a été signé fiche d'adhésion na AFDC et aller quand même na mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo Ndeko Koffi Olomide désormais na ngako loba wiskizenga pour na tautologie azali bongo cadre pe azali membre d'honneur na kati ya AFDC et aller beaucoup mona yango autour de votre mission ma solo ya Congo to laxani nos vidéos comment est-ce que Koffi Olomide kena ko signer vraiment fiche d'adhésion na et puis akena ko kutana na le sénateur Modeste Bahati na ma solo ya Congo bokoza plus de détails na likambo etali Félix na likambo etali Koffi Olomide na ngako loba alors mwana mboka Martin Fayulu alobi ete likambo esalamaki wana na makambo na biso ya la police eza kolakisa manque ya état de droit na kati ekolo na biso ba bavure wana ya ba policier donc pona ndeko Martin Fayulu état de droit ezalité na kati ya ekolo Congo démocratique mesdames et messieurs toza ko évoluer justement pona ko cité na kati émission na biso tard de nous alors on a sepelaka mingi soki na komi na point parce que cette dame en tout cas naza ko yebisa naza ko travailler au four mula eza makelele ya wenzete mais ezali moto azali na souci ya peuple congolais en général pe lisusu likambo etali province na yalo là-bas ezali na ezali madame Fifi Masuka Saini ou azali gouverneur par intérimaire ya province yalo là-bas ayambaki mokolo ya lundi délégation monene ya programme national ya lutte contre le paludisme boyebi likambo wana eza ko déranger mingi pe kisasa ba province belé mais madame a sepela ki wana ko yamba délégation wana pour un lancement ya programme national ya lutte contre le paludisme kucha pona mama Fifi Masuka Saini cette dame wazali ko travailler surtout plus na programme ya bandeko na biso ya province ya Lualaba pe lisusu ya ba kongomani mingi to tomboli mo kwa ko so madame Fifi Masuka alors to aussi ça information na biso tard de news na likambo etali ba ndeko ya Transco baza ya Transco bango pe ba lancer grève lobby congolais à Kembaki lobby population à Kembaki bisata ya Transco to luki yango ezaya kité alors to kosenga bali mboka bakitsa motema parce que ba député bazali na processus wana ya kolandela pe ministre ya transport voie ya communication koyeba lolenge kani bandeko oyo ya Transco bango bazali habilité ya kosunga peuple congolais bakomi na likambo ya ba grève balingi balanda ba médecin question mark to koyebisa bino na ba détail to koyamba tout à l'heure ba imbo kapoto développer na bango na masolo ya Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup ya kopesa biso lito inabino, merci à vous alla toujours fidèles to barabino que chaque matin, chaque après-midi sengil to pesa rabino information sur l'actualité de l'air, information sur les news, bozu ba information. Mais botika la toujours scotché branché na ba chaîne na biso partenaire, botika la toujours fidèle na masolo ya Congo ezali votre émission est à prédilection. To kutani na bino avec d'autres numéros. Il y a tard des news. Ngai na bino to mona ni soki eswazongité. Au revoir.